Unataka kubienga yo. Nazoya. Yakashikoni. Mwasi wana yo upwandi na yewana. Mwasi na yote. Oya yu azana kuzini aza kulamba ndoto. Daddy. Kasi papa bubenga nzingana kanisa yewana. Ngambele simuto ye kujibisa ngao za kusimba sema yana nzoto. Kasi nafanya na mnyama kasi. Kenda kubienga semeke na bino kuzini. Papa. Oui. Papa. Mais ma camille nous le fait na papa. Na sani ni. Papa ça gentité. Ngai. Data na komi moto. Mais oui papa, na tu ce qui te mène à ta fille, je peux ça moi ça modèle. Pourquoi papa? Aza kitoko ko. Oh Seigneur papa. Na yibi yo na putu bina bata putu ludingi ba maneke. Yango ana na twidi yo maneke. Mabi ezali wa. Papa vite le système comme un ordinateur, ba dactylo kala. Où est dactylo? Tu vois bono. Dactylo va faire ta tête dans la société. Parce que la pote comme ordinateur très là-bas bas. Et là tu l'as papa. Donc une femme n'est pas tout nous expliquer les. Ba ça boy, et belé papa me delo na poto ta. Et belé. Eh papa na tiki poto na kisasa ni. Une femme honnête papa la boye. Moi c'est femme ta boye papa. Oh petit, ça va coster na bimi papa. Daddy. Na ni moi sauter papa, na sur na dignité. Non pas la moi sur na c'est pas na haut. Daddy. Na lobino papa. Ça va coster. Donc c'est quoi lunga tata kumi soba? Makilo za comment? Lela tinda kinga mbamba. Veo succès kolela na oti ya baloka. Non papa. Pourquoi? Pour la nina on comme bebo. Ça va ngale kumi leki na yo kumi tata. Une femme congolaise comme ça. Ah mais c'est pas lui singa. Oh non papa. Non ya mama na yo atelemi ya wazamu nene lokolo tono ngamati. Papa maman la bisubi no na bala c'était la moi la moche na bala. Papa. Boke ne boye bisaba boke mtusu bitome na mwana na biso albi akopala mwana mwasi ote na lingi na ngai ki. Na boye na ngai na bala ite. Azakoka. Maman, s'il vous plaît, mvandi wana. Uso mbaye. Ngai na ngai. Ta mama, ye na bala ite na bala mwana mwasi. Daddy. Papa, Daddy. Mama na ukukati mama. Sinze mbenga pambola nga mama mwezi vile nze makopambola nga tamu nini mama. Manje mama ya chimkelengete fatindera nga taye. Kana mba vile mama na ukukati. Ngai mama.
Maman, tu es bien, parce que tu verras bien que tu cahier. Na kebe na vandi kalibanda maman mbai na utipotana ya muni kalibanda. Mobala na linga ngalingi veroti mama. O mwasi ya bala kangai. Mama. Mama. Yombe uzaliwana usambila kamini. Mama, kama tapesa kana mambo ya Nzambi, Nzambi ala tisayo. Uzakuyuka eh? Mama, likoloke. Sama otenga mabalaki. Sama pyanga tenza ususu mandela sukisoti. Mama sukisa idanga biso mingi. Na kokate mama sene idanga mingi. Sambila kana Nzambi, sambila kana Nzambi, Nzambi akulaki sayo. Uzakuyuka eh? Tika kudila. Eh? Ah, yayi bongi na ndana lobaki tima na makambo na pesa na bloga poto, pesa na sala programme. Ah. Pesa na nu yaya. Yaya. Lelo nanda kufona tuta ye. Lelo mama na bana kumona lelo. Lelo lokuna mwana nanga pesa kinga mbongwa ujiputu fona meda. Lelo na kukuma nanda lelo manzembo nyoso ya kala ya bakoko na kutia ngona ladi. Aye. Etosudi kwa kuma corona sofere. Etosudi kwa kuma corona sofere. Asimba kotoyo. Asimba kotoyo. Asimba kotoyo. Kotoyo ko simba tek. Ah, lelo na njako kaka. Ameli na bongo na ngana zana mwana na putu. Dadi yaki fona mela. Hala, atolu binangana la. Tadi yo. Azana mwana. Azana baba wutuko. Papa za wapi? Ça peut être un très important pour notre papa. Na ligne en tout cas sur la famille quoi. Il peut banana hier à tout moment ko bima akene wapi. Yo kana sio bana bien kenda kwa. Mama na bido azana lango. Azana mwana uta. Papa makambo elindo kipete. Ya tutu ya kwa koma kolona chofa. Asimba kotoyo. Asimba kotoyo. Asimba kotoyo. Ege papa. Mikolo yelo komana. Papa zomo na ngate. Aba ngulabe ni mikolo. Papa zomo na ngate papa. Ya tika na sana yo. Na buta yo fona 7 santu. Mais c'est normal. Mais OK. Normal. C'est normal. Parce que la nae. Kaka. Kaka photo sur la famille papa za okele wa. Na lubi Toko solo la yango mena meli. Bong. 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 Moto kupeki sangaite. Uyoki? Fona bina na zana yo. Voilà papa, c'est comme ça. Kanga. Bila lozo ka solité. Na nene na zana lupango na ngala buta mwana na kai. Papa. Bazala masolo la famille, ya tu famille. Na lubi zana masolo ya famille. Oh, ya famille. C'est mon ami papa. Ah, toi, dehors. Et papa monito. Zana masolo ya famille. Ngai na mwana. Bilali. Debo. Ni mana lupango. Bilali. Debo so zala ku ya wote. Le moningo na kea. Sorry. Okay, mama na yo munjibi. Oye la kanenya. Debo so bada ku ya. Tumana ta moi 100 francs na yo, ku ya ku take le bis. Ku yo le grand papa. Bilali. La folle. Bilali kamuni no hineli mwana batu. Ngwa zoba mama. Uzala ko kando kana nzalawa babanda ku ya. Mon frère, Nello, nene msajoka
Mama na yo, mama. Yo. Nakubuma yo. Soba. Allô? Frate. Allô? Oui. Lubaki. Lubaki na yo wana yonke. Pesa ngana yo kila khamisi kina mai. Santé qui te voit. Salaga no kina lala ko. Et quoi, voilà ma bête. Ça calme. D'accord. Voilà, à plus tard. Lobana moto wangu loza kusoloana ye. Tupuande na ngatata na yo. Qu'est-ce qu'il y a? Papa. Yo, ye. Maman, s'il vous plaît. Bon, il y a d'accord, ngati kuna ndo keto zana masolo ya mama na mwana na tata. Papa, tika makamani. D'accord? Kana mela na buta yo. Comme on peut dire qu'il faut qu'il nous mette partout, il y a un cabane, il y a un cabane, il y a un cabane. Eh, papa? Nazala ko sepeli sabangu. Sepeli sabana balabala ka. Comment vous appelez ça? Il y a retourne avec ça. Parler di cambo yo bien de ngati. Bon, maman. Nazapela makamuna mukati. Na yaki apuna bala. Mwana mwasi bopesaki nga na sepeli na ite. Na sepeli na mususu wana. Maman na papa boyoka na tuka opesa ngai feve na bala mwana mwasi wana. Nazala makama koloba te. Natiki bile papa na mama boyoka. Oyo ngala poni ye kakateka. Uponi oyo abimaki awo, ha? Ye oyo landaki eh. Nyonso yo. Talaga ngai. Papa ngala bana nyoso zolo bana izotala ngati mama. Ome kusoda na mbali na yo ngala bala mwana mwasi wana. Oza komona eh? Mwana bita na meli bakile po mwana vanda kia ndani. Mwana mwasi wana zota mwana mutakala. Oyo mwana mwasi alati logique. Sekora kutapanga na alaka kulamba model wana tana. Ataka pa pantalon na ya mesana. Yo ya kula kisa mwana na ngai. Mwasi alaka lumbu na peso na Toi, oyo telemeli debu na yo. ngaya Yo. makasa na kudia yo musabya. Ah wele na musabitala o musaniga. Na makile ukusala ngai lokote. O musani. Oyo kia. Bala mwana yena takulia malamu soko sakani na bambuli. Eh. Dale loko yo pesila nyoso loko na kalinga ba. Na landa mukeye tata butanga. Akui. Ile kuna zaka na mboka. Makoli pasuka pasuka. Bilali na lobi na yo. Mbata na ngala seke ndaka pamba te. Ozo kanga yo. Yo kusala nini? Ozo. Bilali. Yo. Bilali. Wasa. Ay. Bilali. Akila. Mama mayo. Papa. Mama. Papa. Dale loko sura mai na matibe. Mayuki ndio maweponi mwana. Uyuki ubeti gatenga mokolo mikwesi. Maman. Yoni atanani yo. Davi. Lukule lusali complice. Na ye mama no bedo. Abe tangai. Papa moi. Na luwe tatabe. Papa moi loto. Hein? Moi loto papa. Atika. Di kofi oyo na legi na lumba ye. Soke zwake ye. Telema papa. Yena. Yena l'hôpital ungana makaka. Usove yuma. Banda yes. Munene lukola pina mishele. Telema ko papa. Mama na yo. Ilo vitinda kinga na bala muluba na yibi. Na ke kutambe na fomwasi. Oya kunya kola ngangola ali sanga. Papa, na zeta le soba ko debo na nzonga na rapporter le. Kuzunga te. Soko dingi mema ngai. Na lungu abo na kekele yelu panga. Vaka boya mwasi. Ya yo Olele na sumba kambo tiaka yiloko. Idio. Bese monene lukola nzongo mafa. Na zadi maneke. Yangu amena zwile yake dadi pe mwasi ya maneke. Na lanja yake nje nginga bako. Maman, nazoli ko lui présenter comme on a Dadi du Kambala. Tapis rouge, je ne sais ce que tu mets qui est pas la couleur. Maman nazara na France, mais na tamu na poto parce que poto nyos. Na poto batangi ba PDG Mayala, ba Riscardo. Dadi du Kambala tapis rouge, tout ce que tu mets na kati maba. Ngaba yebinga, les gilets de fer. De soko yoki ba poto ba kotanga ba kombo na bango, ba cheda tambu, ga Dadi du Kambala na kokozanga te. Donc maman nali pena kuluba mingi te. Oaza mninga nga tukola ni na kisasawa omone mugondo na poto mama ba benga ngai type série donc mobile la série on a hier na yebisa ki papa na nga na mama avec mon ami mugondo
le couleur moi si pour fona bala mais ça na moi c'était l'air na ye na papa pour lenga moi si moko choix na ngate quoi na sepela kite puisque la modèle wana ngana sepela kina nguti oyebi ke kama libale za kama mute otema betaki na nana mona no sima tina yo mona kotaka na lipango na bino et on le a décidé avec mon ami Mugondo Toya na yebsoki na bala moi na mona poto nani bébé to maman na lingira d'abord azalite atina kutika kamaladi na yena nzila le soki na solution mabe yo monde non nga bon pona nga pena na monaki aza calme la télé na yena eloko non tout d'abord oyo epoussé pena ke non mona mai ya camarade na nga alinga mwana yo la télé na tout d'abord la télé ezalaki bien moni o papa va ponelaki biso aponelaki moninga na nga babilamba wana la télé wana mona mai amoni yango déjà trop na mikili et so na kini aya kuta suba la télé wana moyen te mona mai asepelaki te sepelaki na mwana yo kuta yo yebisanga ke non mon frère na landaki fi wana sima tina moni epa na bango tokokende tikanga mama ya wana toye dernière parole eza epa na yo mama soki okoloba na biso nini oyo okoloba na biso yango biso mpe tokokende koloba papa na bamama tata merci lokola olopesi ngai maluba tata ngai mpe nabuyi te bebe tupete azali wana aza na mobali te nanu mpe na badisi ye te azali mpe na batata na ye lokola mpe bino loye kosolola na ngai mpe na koluka moyen nakele kosola tata ngai nabuyi te ngai mpe na ndimi na ngai oza koyoka tata na sepedi ngai nabuyi na ngai te kasi nakokende mpe ya batata na ye tata bo mama moni nga naza motu na kala poto nde nayebi so soki batangi ba PDG mayala komona ntu soki tomina tapis rouge mobala sérieux type sérieux mama nayeba nde nalinga mpona koloba mingi te biso batozwa chance ya kozwa vie mais mama nalobi na yo mwana no nazomeme na poto nakotambwisa ye monde mobilema bato bayeba ye mwasi adadili kamala tapis rouge ntu soki tomina mibali bakeseni donc maman pas beaucoup de paroles biso bato nzambe apesa chance ya kozwa vie je vous promets d'abord na sécurité na comportement na moni bino na lupango excusez nga na terme na moni lupango un peu fatigué mais na ko changer bino na laksa bino pourquoi batu nzamba sala batu na mukili pona ko salisa ka batu biso badadi di kamala tout ça la chance wana mama merci ceux qui peuvent soyer yebisa ye mobali na yo ya vie nto soki tomi na keba na couleur tapis rouge na yaki na ndeko na nga mugondo na koleka demain c'est quel jour pour dimanche nous avons rendez-vous à président J de faire na Kinkole mais oui que ziko lilo roza ngate azana kisasa oh c'est ne tokokuta le sonne na Kinkole ah mais comment maman lundi plus tard lundi tokozala awa bébé toi soki bébé toi maman yebisaye dadi di kamala zalakia mon papa Bilal utaki poto ngaye en personne en live ngaye maman je vous laisse na boy soki na tiki rolobo non na prodo wala bakani na force pour na ba na tiki lokote o ko sentir l'air na ko pesa maman bo tsawo changer mais faut changer pour côté kuna bon kala moza côté kala moza liboso kuna kala moza côté kuna siko côté ba dani makondo tala eto yete wa ye wana ko ye nzamba lala kate mais oui quand tu t'as expliqué côté ba dani makondolo maman chérie mais aujourd'hui dis moi le kinois c'était bon comprendre pas été ya kanana pusana na landoka ya le petit on a baba mona kisi bali basomona mutapoto
pusana pia ngambo. Ya kupesa biso mbote tukiba biso pole. Mina utepa na bino chérie. Utusanye bana Alex upa. To uto luka yo epa na bino. Mama ta chance na mama ya mbala moko. Hein? Na Alex utepa. Bon pusana. Hein? Où tu vas? Bon, en bref, na utepa na bino. Pas na bino. Soko bimi boy. Hein? Donc soko epa na bango soko legi epa ba Dani Makondolo. Lupango elandi epa na bino yango te. Hein? Ah. Usa mbala suki sete ngena. Non, le bilan une fille fatiguée. Azo connaître la sur me donne ni. Bon ko ngo tala. Pardon. Regarde comme ça sur la minute oyo te mutu na ngai yo kala. La minute oyo ye na sukisa ba chana lopete na musa. No ti na so peso grâce wana. Na biso eza nini? Bul na biso ke non. Grâce wana to zwa yango to pesa yango epa na yo. Mais soko yo soko zongo na soko ndenge mo. To keto so lande na tika ngwa. Tika ngana to luka lupa mo ko to na so. Ah, compagnie nga chérie to. Pardon. To kenano to ko tika biso. Pardon nini to ke. Oh, tika biso ba ko to na bezo. O mun sa ne yibi mo ko bo jama na ta. Akale me ko to na biso ko to yibi yo to ke. Sebe nzamba ngana yebo yebisa yo. Mwana zwi mubadi. Mobile. Bébé. Mwana kana yiko tika kamaradi na ye. Mubadi, kamaradi na ye azwa ki mubadi ya commission. Kana na Kishasa. Tangu mwana ke kotika kamaradi tanga komi kuna kamaradi balingi yeti mubadi alingi kaka bebeto. Expliquez nga va bien. Expliquez limbola ba kitoko na ko. Asa limboli neza normal. Donc bébé to ba kena camarade na ye. Ta ba komi kuna falwa bala camarade wana. Mubali wa lingi camarade wana ta lingi bébé. Mubadi mpa ye na ndako alobi kaka lingi. Mo sambela. Eza problème te, eza grave te. Soma linga bala na ye, abali na ye. Mi kone koma ka bongo. Soko kemo epa to kutumba la camarade na soka sepe na yo. Yo mto tinda kinza batinda ali ngala. Kati mama alubi pe baza ko mema ye na putu. Ake na bango. Bébé ta ke photo. Baza ko mema ye. Mubali mama Mubali so mubali sana poto kuna. Azadi awa yaki pe kuna na ndako. Aba sur place. Ayaki magam. Mubala ye na poto ya poto ye kuna boye bisinga ite. Tata ye ngo pela kuzo kalinga solo bate ye ye baki na ete mubala camarade ndiye ke tika camarade mubala lingi bébé to baluki na ye. Alobi mubala on sa yaki pa na ye ba so lagi déjà. Siko nga na yebite. Kanta yaki ayeko lo mama na lingi mwana na yo anga pela bi tata dikamuti ngai mpena kele pa batata na buta mwana ngai moko te. Na kele pepa ye ya batata na ye. Ah yango ye. Ya mwana ye ko sakati mwana za kulinga te. Alobi ya kubanga. Tinda ngai ye mama tinda ngai na te ya ye. Ya nini yango. Ndeko na bango. Tala kwa kubanga. Lela boye. Ah baba ndeko te. Tala ta. Ye azobanga kulinga libana wana. Alobi kwa zali mobali ya kamala lele kula bana na kamala na lingi te ko ndele kulela na ndako. Nzamba kuti sa bakina bandenge bele. Emsu nzamba linga kele ka par mutu moko be kuta nayi. Ngana banga ka sutela mokili oyo. Ngapona bato bana nayi. Ye. Te kamuza boye. To sala boye. Bébé to tokuta na ngai. To yeba ndenge ni toko ko sala po tokuta na mobali wana. Na yebi tata mosolaki na alobaki nini. Biso mba na bébé to ko yeba ndenge nini. Mobali asolaki ndenge nini na bébé to. Yo pe na ite so mosolaki ndenge nini. Asuli na mobali wana te. Keso ya yibu yibisanga kaka na lingi na bala mwana na yo. Kanti mwana tala pa yaza kuke. Tala pa yaza kuke naza kudila kaka. Alingi te. Ya mwana ngana lobi bébé to. Mobali alingi yo alingi na ye mwasi wala ta moni yo leki kitoko. Kanti kende na yo mwana lobi ngana ligite mobali wana. Mama comment la place était? Yo tinda biso ye awa te ya ye malamu. Bébé te la bongi. Eza grave te. Bébé ta bongi. Oh ma bonde no sa pa na bébé. Tata bongi aza kokene mputu. Abongi. Abongi tata. Bato bazaki contre ye. Nzambe. Mo nzambe ndanga sala. Nzambe ibu kusala tata ibu kusala nzambe tanga za kubungisa makamone kaka malembe. Hata kutunga iluningi sana za laki wana za kuona kaka mpasi na mpasi na kanti lelo yo. Nakubonga. Muda onenga yaki kuna ptia hotel lokote. Tata. Tata. Kana kukikuta. Semeki. Semeki nzambe hata kutulikuta tika kiteta. Bon ça va. Tinda kaka bébé to aya awa. Sura na yesi. Kanti tata ngai ngala moni na zuri. Kanti ngala moni kaka bébé to ngata koninga kuya awati. Bino mako. Bébé to. Abote to sala boy. Kusambila na nzonzambe aza kutela mikolo nyonso. Tengai na Gabriel photo ya kuna. Luya kaka nanda kutate. Gabriel. Mbadi. Ke malamu. Na tibi bino. Kote ya kaka mama ko changer. Kene malamu semeki.
Ozala ngo. Naza kukeneka makolo. Tangu mbele yega makolo kana naza kuzunga makolo kaka. Gabriel. Semaine. Autorité. Semaine. Nake. Bon, ke malam. Semaine muko na yaka kotala yo. Na kofuta wa lelo. Kama mkweta. Nzambe nanga. Bayini batika na soni, bayini batika na soni. Bandeko ne bana lokuta. Ya azama mbongo mbala pota pesi ya kotonda ngana mbongo ya transport. Ola ki. Oyo ko toyoka na tenga nayo. Bébé tazi mobali ya solo. Bungu ngutu tembe pwani. Kasto kene kuna tibonga bini. Lelo komo ba? Bébé to lela bongi. Tina zolo ba. Ke pesute. Bona ke suti. Ozali kuti mayele nazo kwa kele bamboye la misa semaine ozolo bate. Au moins eza ki muté ya mabe. Tanga yaka pesa nga bozo linga te. Tanga funga mwana kende. Au moins ki muté ya mabe. O ki muté ya mabe fele ya mama na bino. Na wanga nyango pete. Azon nima. Akom na lola. Longo. Nous avons dit tu fais que nous avons chérie. Nous avons mis pété. Pourquoi vous avez la place à la musique comme ça? Papa, je ne comprends pas maman. Nous avons payé la marque à Moubélia au Solanaï. Nous pouvons permettre. Nous avons place à Mouketo Vandawa. Nous avons reposé Moukena Solanaï. On m'a ramené là qui penawa. Bon, et ça dit que nous avons c'est bon quoi. On a Solanaï Mouké. Ça va? Problème est mon frère. Le roi de Zapena rompt pas fort ça va. C'est pas là qu'il y a mon mine. Mais mon frère, quand on est si malinga. Petit monsieur pas mon arrêt, non le gars ce qui n'est nini, mais la minute on a su ya mokeli. Mais moi on a gagné à Londres, Mireille Kaba. Mon ça c'est bon non. Donc, tu crois que si tu continues l'hôtel, que ça soit ma bêtise? Non! Écoutez, maman, s'il te plaît. Hôtel n'est pas la Kawana, hein? On vous appelle un problème, non, là. Hôtel, comment ça va faire, maman? Vous avez dit ça, c'est comment ça va faire? L'hôtel, là, tellement bon, mais ça, la distraction, mais ça va rester là, ça, ça. Obi qui est soki na force na pote ya avion na mama na to so la c'était question naza ma solo so na mama tu passer la nuit là pour tel habiter bien là qui ça la ville en bouche maman mais qui ça se fait là maman tu es jamais côté toujours approcher
Mama yaka nanu. Mama nabaki ba biloko boye titi mama ba minubu nabaki arranger ba biloko nuti. Na lungula nyonso na tia kuna na nani manja. Lungula nyonso tia boye za des autres muti que dobi place mo wemba ba paya deba yo ba bonza mama boye ça dit titi. Kasi dikambute. Naza kukena na nzonza mtano kufutuka na kulonga ngo kaka. Nikamfika mpate za diwani. Ukuta tena simba kisha ama kuvuma na chesaka na simba. Au kuta tena wana tema mama. Mama palado. Haina zalika kama mtu yangu kusambula kuna na kala pala di sadi. Naza kukeleka na pala di sadi. Donc kula yoza kukenda susu na nzonza mina bileta ngana kende awa. Haina ke nzonza mtana kutunga na kusala kaka msalo. Mama. Kufunga nganzo ya bebe. Mama. Osiriki. Nasiki teme boy sisi. Na kwa kudungula kumona mtima pasi tena kudungula. Ezalika musala mukena za kusala kati. Bebe. Yoba betratewa banda wa lupatea na hiyo mimi manda kwa hiyo kika. Mama. Kama ni hapa na nani na Mama! Mama eh! Bebeto! Tango bebela nga de kichana pardon. Mama yate? Kanza kuya. Mama. Ya mwana. Bonjour. Mama ke ko geni songwana? Ngai mbele ke inzo nzambe. Ngene. Ngene kunzo nzambe. Sapa mo. Lutoma sala.
so check. No sanda kuna mwana zwe mangane sengote. Ngana yego tala ungaza ngako ati. Yuni la munyu kaminde kanda o. Ate. Nakanga ngakandete. Nakanga ngakandete na sala. Tete mwana ande na yeli bume. Mumu ya makasi. Nakanga ngakandete. Ndenge nini bota ne bien pour munyu mama po ndiga munene. Ah, tout ça bien, tout le monde va ça. Bon. Et tout munyu ngai na marono sedikaki na sepela ngana na. Munyu ngape na idée o mingi. Zabi peut-être chance na yo pendenge aussi peut-être mobali oyo akosinga ona makamu nyonso esala ngo pepe be magafu to mundi banda to kabona na pesa libata mingi to mona ngasi on avec na utala yo na pesa ba félicitations na pesa courage pour continuer pour peut-être ndenge na yebeli ne to sora kina ba para na bango akomema mwasi wana donc na zasi to kubala na bino mibale o kingo na yo soki musika bopo he ngana kina wa musika te ngana sepeli penda bolingana na bino lingana yo bopanga na ote kona banga suki sa suki ne te lingana nga kuna so courage bolingana na bino po soki de peut-être yo bali OK poto kosunga mama na yo kosunga penga iponga pena ndaki yo nga pena sanga na problème te lingana yo kasa teke osuki sa ko sepela te so ka moningana dadi te okuna sana bango le préférence kuna tikala kana ona sana bango sanga problème te sanga zanga problème te ça kanza mbele po venir que mais donc on a qui a suivi avant que maman doit ça m'a même dans qui te va sur les canaux aya kana ye c'est bien de gazoya na ya comme ça fait ce ko la ka ou la kinga ende ni ne tela ka puya utina e photo c'est un problème tenga ka ndena ebiso kina zanga na bon ngana ko kina ai ba maman va bien ça c'est dans ebiso ko bien ça très bon ngana ko biso mai moi bien si kilo ki c'est zate pour comme nous mutabise ah sukisa bébé to na ko sele ke papa metele ko bina na nzelo na yisa ko mo pas déranger kayo ah comment na save na cosa me venir na save na biso ma côté pembe na maika ah comment na save ah comment na save ça va na silite bana mesana ko mo na ese na zo le kaya ngo pa na mo nete na za pena minga ko bati choix no sali nga papa na sepeli na monti na landaki la fille à question sima na monti pa na bango na solo na ba parana na za d'accord et puis aluka famille eloko nafaniseli bino wana yango wana oyo tofandeli awa merci papa babutaka mwana babutaka mutima ya mwana te epuis balobi muyibi bakangelaka yawo jamais okukangela muyibi awo poso kwatie boyo akeyi ukolo yo sepeli na mwasi na yo ndeko moneli papa ngala zana sokolo bina nga papa lobi tokende tobala mwasi wana nakubo yiloko te nazana mingi akoloba te lusolola na ye mama na bino apesa yo l'époque wana ngai naza d'accord na ndimi na ngai soit na yo eza motima na ye panga na moni mabeliza wana libala batindaka mutu te kinde kubala kaka wana toponelaki yo mwasi na tata na yo lokolo boyi yo moko motema no moko nzamba atindika mama yo yebi ko sokende na famille wana osokende pa basuki sa isi bosola na mama na bango osi bosola na mama bango na papa na bango ata na soleli na bango esali nini mama eza bongo te esokende na famille ne isi bosolola osi bondimaka déjà ke bokobala mwana bato yaya ta yo tika Sephora nalobi no tika yebi réalité ya poto te petit nalobi mama écoutez Sephora mama tokendeki na famille wana kokende te ngati nazali awa nazali koyeba nanga mwana yo atali kamepoeli bino mabe ndenge nini awa so bobenga na telefone même na kisasa awa bomonaki après ezali relation ezali mama yebi réalité ya poto te petit yo ozomonaka badibale biso akobenga na telefone basi biso bakolulabela bate ozoyeba vie ya réalité ya mikili te zela mokolo ozwa chance pe tokende poto oyo eza basekret na biso oyo okomprendre ke yema komazobisa nga aza na nzela yana kati yo te eloko nini sikoyo eprouve oke fie na loko alataka bilamba mikuse nde aza mobulu ou bien kolata bilamba milai nde eza synonyme ozala sérieuse nga so basenga bongo yo sepe écoute nga nazoyebisa yo nga nazalaka na poto na
kozwa mwasi na kisasa ah je sais pourquoi na kozwa mwasi na kisasa awa ngamu na yebi pourquoi na futi tikela nga na ye na kisasa awa etali yo te mama na lobi na zoka la mwana mwasi wana kozonga super na famille wana te na kuzunga te papa mama na sanga ko na kubangu yomba ta mama yonde mutobi samona ke dokana mwana mwasi wana na lobi na bino mama botika na bino ha soki baby awa nazala ba relation PDG Mayala ejide de fer batu nanga na kopera bango na poto nazala famille mobima nana bangula aimé bangula soki na benge nga bidi ba parents nga bazala na problème awa mama mbongo ya na lobi na yo mama nga nazokende na kosala contact na famille wana na luka mambo bazala na moko je donne l'argent na kopesa bango mbongo ozanga ngai mona osisa makambo nyonso nazwi mwasi na memi na poto na soki wana Dikambote papa. Dikambote. Ah bana. Dikambote. Bana tingi kambote wana na makuta. Yo malamu. Yo ndengo zadi wana. Uzando ko lindo ko mande mwana na ngai. Yo bi malo kokenda otika pona if pambani. Ayo ko wumi sa mwana na ngai ozo sala yebo malo kokenda otika kune pa ba. Longa na munoko nongo zadi. Mamba viva bongo te. Longa. Kwa zadi kamarade bakendo ko baraka pose bro ye bande na famille wana. Iloko te zero. Soko lete na mbamu lendo komiseri. Oya bite bande na boya katibala wana. Oya bi ango. Wana jibala. Katasanga yo yo yo, katasanga yo yo yo, katasanga sans soile, katasanga sans soile, katasanga katasanga yo yo yo, katasanga yo yo yo. Bonjour papa. Bonjour maman. Neko luka papa nganga maître suki maître wasobenge suki maître papa Bruba o abina mama zali na komoni te ozala mwa moke mama soka bébé konzalaki benga yo epa mama moko aza libanda mama nini yango te papa nayi mpa na yo panye ngai yeyo ye panye makambo naye pamba te papa bon papa so naye mpa na yo zila panye nga kiti zalaka te ukufwanda lukula ngai fwanda nisi nga kiti zalaka te hawa sukisa papa nayeki vraiment tosolola oyo edenga makasi mpo naza na problème moko ezosanga mpasi domaine grand maître lungwana nao kendi neno kuno yelanga mitego nyinga wayi nayoki yo grand maître mama lubanyo yo papa nazalaki na camarade na ngai moko tobandeki kotambola ne bebe te mais camarade wana makambo asali ngai nayebi te so na koloba nini mobali na ngai moko awutaki poto na comprendre te na memi ye kuna olia asepela na ngai asepeli na ye donc yango papa na ye fome epai na yo osalisa ngai yo dingi nini nabuma ye te papa koboma ye te nalingi obebisa ye kaka nzoto komisa ntango wana kozongela mobali na ngai ye pa mona esala ye mpasi ndenge esali ngai nakubebisa ye lukulu ye akumona soki nzoto ikome ye piton te ikukoma ye velour nzoto muvimba velour ou bien piton nalingi mpe na ndenge wana sila nabenga bameki nazolo ntsambi netotoproba nazolo ntsambi netotoproba 1000 francs safwa kidi bakolo ame atati tadi kadi mata purkan kanwinwi kanwini bakaka filima pa ekote biso yoyo bakoko bangeko sibu yoke niyo sumama lobi lupese solution aya na buku uyoki yango makasu boko makasu
Yakiango. Poigne makambo na yo yisimba. Bangwaine balobi. Papa, makasu na yebi yango bongo buku ngweza. Buku yebi yango te. Isiko kuswile makasu, soko toni buku bakuladi siyo. Ah, ba moko ba yebi yango. Yakwanya. Yoki? Na yoki papa. Kende menamo, makambo ni yo. Akuzwa piton, tu velo. Na botike do bata. Ndiangini. Papa na tuna ki kasogi na tikelo. Papa mama kutiki lokte. Kandengan. Mukolo ya misato. Yakaina boko na makasu. Wanyando kumona. Makambo ikusale meni nzotu ya mwanye. Yoki yanko. Yoki papa. Ndiangini. Hatate kadibata purukante kanwinwi. Papa sina ngoi. Kanwini ko. Salukiani. Yoki yanko. Na yoki papa. Et oui, nous sommes à la maison NDM Productions, Nimba de Mancelé, en région parisienne, sur 37 rue Jules Offray à Pantin, une grande maison de production, maison de vente de CD, DVD, VHS, tous les supports discographiques qui puissent exister, et aussi un point de phone avec des cabines téléphoniques qui vont vous permettre de joindre le vôtre partout dans le monde, à travers le monde. Une seule adresse, 37 rue Jules Offray, à Pantin, en pleine région parisienne, NDM Production chez Nimba de Mancelé. Nimba de Mancelé, c'est vraiment la boutique qu'il faut pour la diaspora africaine en région parisienne. Pour recevoir de l'aide aux familles à Kinshasa, c'est express, donné aujourd'hui et vous êtes servi aujourd'hui même côté des parents. C'est vraiment une occasion à saisir, une occasion en or à ne pas louper. Avec NDM, Nimba de Mancelé Productions, en pleine région parisienne, c'est vraiment chez vous. Cette maison qui est située au 37 rue Jules Offray, métro Église de Pantin. Dans cette maison de disques, vous retrouvez des cabines téléphoniques, vous pouvez bien en contacter, il y a la clientèle qui rentre, et de l'autre côté, vous pouvez retrouver des cassettes, je dis bien sûr les cassettes vidéo, et un CD, et puis si vous voulez bien, cette cabine, elle est ouverte de lundi au dimanche, c'est-à-dire entre 10h et 23h, alors Nimba de Mancelé Production située, je dis bien sûr, au 37 rue Jules Offray, métro Église de Pantin, Nimba de Mancelé Production, c'est à votre service. Dis-moi si tu as la foi, si tu as vraiment la foi, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi si tu as la foi, si tu as vraiment la foi, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Kondima eloko ya monene yango esepelisi nzambe malamu. Kondima eloko ya monene yango esepelisi nzambe malamu. Yesu sikakota biso basali ya nzambe lelo tozala famille okosambela mpona ngo na longwa wana ke na famille donc misala eza ebele biso basali ya nzambe mais naza toujours na programme ya awa fo boleka vraiment na délivrance fo boleka na délivrance na kobondela et puis
jour après tobimisa milimo oyo nyonso eza na kati ya bandako mama nga nabondelaka mingi nabenganaka milimo mabe bafami boni oyo nga nabengana lelo soko omona nazobima mutu na miso ya bato mpona bapriere nasalaka mpona bato mama tika na sexa moko mosusu nake kobondela mpona fami moko po ami na nga moko bonde azalaka na poto asala bavoyage aya na ngai souvenir nga aye moko mosusu na bavoiture na ye ezo komplike ye soko akende douane aye na mbongo babengani aye na mbongo babengani aye mpo na ngai mama nasambeli mpo na ye toketi na matadi kodenwane biloko milimo mabe je vous dis milimo mabe donc bazobima na bapine bazokima et puis moto na nzambe ezalaki likolo na bango non non mama bon banda na yawa na sali constant banda na bandelo bokundike ozokuna te lisoko likambo ezali moma yango ya koloba lokola nga moko naza sur place nabondela mpo na ye alisi mokongo awa ata mosusu mabe kokoya oyo aza na porte ya kota bonjour mama bonjour ça va ça va mama boni mokiko obosaninga naza komona elongi neti namona nga ya na sephora onataki poto tata bakalango bebe toaza tema bebe ta bimi moke boafe mama na kati bino makoba te tokoki kobondela moke bouti esika batamboli toyebi te mobebeli baye tobondela moke mpo na lisolo ouverture ya lisolo mama s'il vous plaît ye nani nayebi kutu te soki awuti wapi aye kokotelanga na ndako na maboni papa nyonso oyo ozali koya kokosa ngai awa ke bakundilaka biloko basala boye nazali na molimo ya pauvreté biba naza koduba bima mama boni mokitsanga valere na miso ya bato naza kosala nzambe fo kotosanga bible ezoba me touche pas mes win basimbaka mosala nzambe te basakana na mosala nzambe te s'il vous plaît papa nga na moti poto nayebi te différence ya kosambela biso nyonso tokosambela jésus eloko na eloko balobaka eza na ntango nango s'il vous plaît ndenge mama aza kobeba noko elingi koloba ke oza na eloko te mpo nga nayebi mpona bala bebe to maye na poto naona ye nasonanga bapara na ye soki peut-être oza membre ya famille okovanda oyebi bamasolo eza te nazokenda nga mpe nazosala bapriere akokende mpe kaka poto akokende poto eza mpoa mikutu tosola na mama nayebi te ntina nini olingi okotelanga likambo ya poto na kati bonga nakokokende poto te papa nakokoma poto nakokufa na kishasa te epui ngai nakokende nasambeli mpo na bato nasali bapriere nsima na te non oyo okatelanga lingana mpo na poto poto c'est quoi poto naye kolobelanga nini akatu naza mosala nzambe oui Bible ça ne touchez pas mes ouais. Vous savez que nous sommes là. Keti wele soni abula ke paina ye ayimba ka nzembo ya muki ayimba ka nzembo ya fele pasi bazu ça va maman c'est pas important pour la relever mwaka mwana nyeso na papa maman excuse ndio unaili hapa wewe psangai ni na kusala una na bala bebe tu vite fait na sababu makazo disons non en bref peut-être que nous allons pousser napo bopesa biso mokolo oyo biso tokokutana na famille na bino kote ya mama ya tata na bango na kote na bino tokutana na kote na biso mpe tofanda tosolola mpo ndenge mwana mai ayeli boye aye kaka kino mpo abala apres azwa mwasi na ye akende ye na poto puisque biso mama omoni na poto mwa concurrence moko ekomi concurrence pende ekomi soki oza obali te neti na ndeko nanga moko wana chede atabo ye penda donc midadi okobala mokolo nini nga bino nazokende kisasa po ya mon Autriche po vie eza ndenge moko eza différent utaka na Autriche utaka na France na Hollande na Londres
préférence ezalaka alingi osala contact wana na famille nyonso oyebisa bango ke non en tout cas mpo abebe to mama nga nazokwasika oyo problème eza susu te nazoi déjà occasion kosola na ye en tout cas mama problème eza nango susu te donc etikali kaka makambo na yo nayebi te so nakosala ndenge nini omi okokutana na bafamille epe nga rendez-vous donc wana apesa mokanda to mokoni ezaka nde moni biso tokosala nanu lettre comprendre biso tokosala lettre totie moi quelque chose na kati pesi bango comme ça bango bakorépondre biso bapeti biso tokopesa bango jour oyo biso tokoya bango so bakozala na possibilité te ozo comprendre ya mokolo biso totie soit ya date oyo biso totie bango nde siko bato bakopusa date non écoutez donc nga nakozwa baresponsabilité nyonso j'ai l'argent mama nde ozomona naza na mbongo tata na bino non ngai naza na mbongo mama donc mbongo mpena naza nango soko tuni na poto bakoyebisa yo kiye nti soki tomi nakeba na couleur tapéologie mais mon frère sans oublier na libala wana simoki bokenge oya Rwanda le grec ici jumbi ya vanga d'accord voilà kuti c'est pas le moment mais maman nakosala bino grâce moko boye tofete awa na kisasa nafutili bino famille moi 12 ou bien 15 personnes toke susu na poto tofete lisusu nsima nazongisi bino eza teke mpona nini ofutili nga kaka tike te nakendanga na mboka ko non na mboka te mama ati nakendanga na mboka nga na mputu kuna na famille te kuna na mputu non juste kaka po tofete mais nakosala nilo mo mama eza très important nalingi tie bebe to atambolaka pampam tata nakupesa todi ngai naza komona boye tata kaka plaisante ya pamba naza komona mais mama ezala délai moko mpena mokuse ezala bref azo kowumela te d'accord tata nakuumisa lisusu nakuta yakolongolelaka mwana mama soki bebe to aye yebisa ya benanga mokoni esa mama quelque chose esa ye quelque chose yo yebiso na quelque chose voilà mama $100 okona te tata takutuloko tele mezani ya futa kanga ya boye te yaya mani kanzi maman ne so bébé toi tu m'as pas empathé c'est ma femme à moi donc on peut se valeur la vie bon maman toutefois abenga soki mpe moyen ezali okopesa ye te eza na numéro na nga eza na change te numéro ezaka yango mama merci tata merci ndondele garçon ayawa na mili mokonsula tata akutia bisusu makulu awa te tata wana awa lubala mema ngambo lukulandelaka na boloko kuna lukulandelaka uyuka kana bomi mutu melo toba na temps tata mele sinondele tata tubakwenda ke moto tubadia te mama yakabokelanga kete san don bebe tetanga kuyana kuyibisa mama tata mele si nzambi afambula bongo pwanye nini umingi boy parce que c'est nga 3 jours na ndogo zile buko hein na makashi hein putain ko bime ye jila Nazulu nsambi na toto burba. Nazulu nsambi na toto burba. Mirsa safra ke di bakolo me kete kadi bata perukati kanu. Kanu ini ko. Salukiani. Zilanga benga bemeka. Bangunde baku yebi so yanu nyeyo. Sango siagata prakati ketupenti kompani. Bakoko bila kubusenga ke bayena ngo kasi na tsango na ke bakolo na tsango kuna na ke bakolo bino
bulubi nene pona mwana oyo. Pesa eloko yo. Nyangwana. Pesa eloko yo. Nyangwana. Merci Bakoko. Bakoko. Merci. Si. Mama. Papa. Moni. Oyi Bakoko bepesi. Na moni pa. Izana makambo. Kende? Izana makambo. Zakmon. Makambo izawa. Simba. Simba. Siku na usana ngondini. Suku kenya njako. Yoke? Untumbe tumbako. Usange sinango. Mpite. Yangwana. Oyu ndaku mpitika. Mpitiki yangu bwaki nyekati. Yo kenda kapene bango. Yale kinda kuna. Oyu kubwaka ngo isika nyosu ya nyataka. Atana balabala. Isika leka kamengi. Utuna party ya lupango. Mimi nyenda. Suke kaka ye nieti makoluwane na ngwaka taka pua. Papa, le bomina tena pausa lienda ku. Ini sai yangu te. Tiana party suke nyenda. Suke ya lupango tiana yo. Kaka ye suka nieti yango ba. Makambra burba ilonge. Suke ubwaki yango biloko ibimi yena nzutu. Wanu zongili nga yawa. Uya kupesa ngambongo na ngai. Suki uyete. Izongili yo. Wana mungongo yukoko kudia mfindi te. Joki? Kudia mfindi na defikiri te. Na yoki papa. Tangu za kubwa kulubi. Ndiangini. Ubwaki yango. Ndiangini. Wanu ubwaki yango. Suku kimi. Mfindi ukoko kudia yango te. Na yoki papa. Yango. Kandine yuman. Piton. Oubliez vélo. Ta. Bachango ai. Longwa ego lamba. Ai, bachenjembi, Abomote. Chika nongana zisu. Eza bongo se. Bacha ba ai ba muskat ba biloko wana nyoso taso. Nga sala ngu. Bala na fecha mali kita ba me. Wewe sikaliaka. Bakimba kwanga. Bakimba kwanga. Baona so basopa na biloko. Kama kambwala. Wewe sasa tu oso ngo beta, ngo benga ngamuna ya mutalo kisema. Pete la ngabe do to nyola.
bien na ngai dadi bien na ngai na miso na bikiko nde nazalaki nazanga idita kobenga bato na ngai mpe nayeza jika kosikala nazima nazala boni na pale mama aza bien mama a bien ala uti kikole naza kolemba tole kuna mokondu achange nzela atosalela ta tala lekelanga tala paleti na okipe oyo naza na mwa bilo moka basi ezala na ngai yebi oyosalaatika pampamba tosola na yo awa oke bosolana nayebeni afo parisien na bino bazoyaya batanga basouvenir yanga boni boye alobi na yo te oza problème na ngai te tala biloko otongo ya mosala rien zokombani ngane na aboye na na essence na ngai mpe neti mona poto kaka na bajare ozokombani batanga basouvenir yanga batanga na bino balani futila legrand bakala bamatudama ndangi le boss de boss tongongane ata nauti mikili peti na kosibo okotanga dute nabasirbatinokangama na rouge wanganga oloba na ngai bajika ngai nayebi Gustave Panzu bavrai jika nayebi mpe yo te nayebi te eloko mpo ni olini naoyeba yo te ngai nayeba scram oyo scram wele otona damour obeta ngai sebiso na kosinie yo libumba okamutanga kitoko bamatamo ya poto te bamakiero ngasonasasa mpe na koleka yo olasanga jika nele fatike nakufa nenga namemanga oya paler Sasa tukisa sumai. Bisa enda tumesana somo ya mai batekisa. Ona tini. Bon. Sasa kwa somo na au pire, kupenda o ya kombi na kwa mimi. Mama mimi sasa deja batekisa. Na piso ke kitchen. Te na te mana ngabo bo bien. No yet. Yeah, no te la.
sango za kusila kaka to za kwanza kaka kwani namuka mukeko mama moto ya mwana pomo bisusu oyo nini eza kobima bima kaka na makulu kaka nzoto nyonso kwanza kape male motala za kuzuka zuka kaka Mama kupoitisa nini mama? Mama, mama mama, nini lisu? Mama, nini? Mutema moto no. Mutema moto mama. Napesa mai? Matu kopite. Tukendo pita. Kota naenda kukanjula hata bila bako. Kasi kikabo. Ma. Mutema moto mama. Kema na lukanjula moto naenda kuko kebe kaka boya. Ngaipe. Mama mwana. Kusadika hiyo moko mama. Manta kunyuma. Manta mama manta. Mama. Ya mono no ningisa. Mtoto pesa ni. Pesa ni pesa. Ya makasi de. Ya. Kama kanga diputa. Papa na bibo ye. Yo li kama bébé to yo fandi ka nye. Mais ozo le belo moko te. To fandi ka nye bo. Papa na. Il faut te me la likambo ande ozo za tata. O tkali ka mo papa na ye. Mais moi, je suis parti à Liban dans ça. N'a pas lekit. Mais c'est quoi, deuxième mois, on mais
Maintenant le bagi toyokana kike tokokende kuna. Tokokende. Tu peux yakate. Et là on mo. Na le bagi tokokende soki mobali wana akomi position malamu nde tokokuta na mobali wana. Nga baso batianga mobali. Mais miso gao nga zaka nango. Tu batianga mobali. Aga mwana. Ya show. Nini? Hein? Nini? Yaya mwana. Yaya mwana. Nala ku. No. Nasabeka kubandali makati. Ha? Bibi tata kubela nazali na bebe tena l'hôpital. Abeli ni. Bali bazo na mariage comme ce kobela. Yaya mwana. Yaya mwana bebe ta. Yaya mwana bebe ta. Yaya ta. Ta seme. Lobana. Loba nini seme? Mais le wapek zape clarté maman. Hein? Bebe ta zali kubela makati yaya. Abeli nini? Bebe ta. Yaya biloko bimina nzoto. Yaya bebe ta. Biloko na nzoto. Yaya mwana. Yaya seme. Biloko zimina. Yaya mwana. Biloko ni bimina nzoto. Yaya mwana mwana me. Asa wapi? Tuzali kuna l'hôpital wifi. Yaya mwana. Yaya mwana. Yaya mwana mwana. Yaya. Sikwe sengi nini? Yaya ngai bebe. Yaya seme. Mwana dia kasi afuaja yaya. Tokende kuna. Sio tokende kuna? Yaya. Tokende l'hôpital. Mama di mama. Yaya. Yaya disule ngai mako. Yaya disu moko. Ngapi ana za eloko tawa? Yaya tete lusoso mbongo yaya disule ngai moko. Seme. Mais il faut tokende kuna. Tete nanga kei. Teta. Bo seme ta yo kendanga nazolanda. Kendaka nazolanda. Mais ozo ila mo le comme la kufu beseme. Sema nzambete. Bozo benda satana asemeki. Olela to meme doka tokufeli mutu te semeki. Kende kaka ngana nazolanda. Iso pona bi présence na une kosenga nga mbongo. Nebi kolela no kweza pona mbongo. Semeki. Kende kaka. Yada ba yakukumisa mwana ngai. Yaya mwana. Kende nazolanda. Kende kama nembe semeki. Siko mbongo kanga. Ozi autorité awa ondiro za na eloko. Bimiso kende. Nalobaki bien que naza nango totasabo. Zala sur za kondima vraiment que na kozongisa. Pesa ngata 7000 na mbongo. Kende bo bali ya poto loba na ye. Zala sur za kondima ke na kozongisa. Pesa ngata olingo loba na na mbongo te. Na yebiso ka bongo. Na na eloko te. Koza mutema bepoa. Tango yoreli kama poto ya ngobala. Sio sepela ki nango. Bongo ezo ya tena sana kuna ndako pesa ba mbongo na ngai. Poto ngopana kaka liba ngo sa makate kaka makama kufa ko bela bela kanga. De yo sala boy. Ata lo litoi. Pesi toteka comme ça na koza mbongo. Ata na mbongo na libala. Na la kesuba. Asa mbongo te. Gabriel. Asa ngote o. Na kaka libela na sala kaka toeti bela. Na landa kitoko na moni nde makambo. C'est Moussapi comme na bengi seki yo awa pona équipe wa mama. Équipe wa mama ils ont marché té. Ils ont marché té ya ba ke oya poto so na nazo comprendre té. Les premiers c'est passé entre nous maman. Réunion à maman boni ko ya té. Tout ça la retraite à maman a oui était finalement aussi ces années. Bon pasteur merci pour la opération ba mama bazo ya souté banaka o réunion to zalaka nango tantoya to chaka ba mbongo baya na $10 bandana bazo lemba na bango o so va baya na comme to sera ngabe meza musala ba pesi ngai na telemela bino po za mbongo zo sunga misala église zo sunga ba ofele ba bola za mbongo pe to kufuta na église bango bazo na suku ya de bona ebité fo to le kasu lobi na kene fo tala tala bango na sala subi ça va pour mes athées ceux qui au salut suivi wana to buta en église parce que naza na réunion ba jeune na kama réunion ba jeune et puis la bengi seki l'église ni l'église ya wana pour tout ça la réunion so longwe na suivi wana ben église o kolongwa na ngaya wa kana ke ndetala génie amba na bondi la pona ya bengi sana. Bonjour pasteur. Ah bonjour. Ça va? Bonjour sœur. Ah bonjour frère. Frère. Zoka kiti. Ça va prendre. En tout cas, nauti ya nani? Toto kanga misi tofuye. Nzambe tukumisi yo kuyande kuna soya na kati sika ukapata pambuli munene nao. Masolo nyuso ya na nzambe tusola na kimya akumbona. Yoro biti sika watu bali basato basangani yoza na kati na bango. Nzambe présence yoza na kati na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Foi de Zouja. En tout cas, papa pasteur de Nazaboé. Situation na uti kokuta serbe beto. Hein? Situation ngana futi pa na bango.
soit disant lobby mutu esalaki epasi ala moki na minute oyo natiki epa na bango nzoto nini soto evimbi bimise do aza kokwanya c'est bébé top oyo texte 16 bamemi esiko nde toza boye na hôpital donc aza na situation ya bien te santé eza malamu te yango nakimi mbango epa na yo na ya koyebisa hôpital na wive wive ya kimbango parce que les gars sikoyo toza na baprogramme sikoyo toza na programme mposo alonga mpona kende réunion ya jeunesse na église Pasteur, je m'excuse s'il vous plaît. Au moni liboso towela nanu molimo moto. Vous comprenez? Dès que azana nous vivant, il faut to linga na to sala. Vous comprenez tata passer? To ko umisa mas ou pas mal. Ezali kama olenga lingate. Nous avons un Jésus qui est la solution de tous nos problèmes. Amen. Alors to sala ngolobi. Lobi na tongo. Pasteur aza mutu ne na kati église na biso. Amu to ko négliger te. La situation oyo nde nazoloba na yo. Donc azo reconnaître sous batute. Soko tunye kaka azo kipe batute kaka kokwania. C'est on a pas passé mon appel à l'église comme l'église qu'on a chaque jour l'église parce que tout qui indique ça la trop pour l'église ça va bokende ngala olanda bino parce que sur la longwa na bense ba jeunesse ba jeune l'église belé et boya wana soki to reporter réunion aux abienté hein to salongo lobby kubanga te zamba osunga isika zali kwa photo za bembo on a qui est quelque chose kuna pona kumina comme tout ba ko senga kisi bien sûr nzamba za me photo e ba mbongo pe jwa ba na mamobiki habité na kosala ndenge nini journal les biso de adi mama date ya chaki déjà samedi le lieu tozali mercredi mwana mwasi aza kobela biloko ebimi na nzoto aza na hôpital abeli lisusu kefomu na biloko oza ndenge nini tala ndenge naza kotoka mama soko potoko na kozoka ndenge nini malaji oyo ya diabolo oyo ya nzambe likambo osotie na mesa pote tokende tomilengele tokende tozwa mwasi okende na yo na mosala papa likambo nini oyo mwana nanga balishansi nini oyo biloko nini oyo ebimi ye lisusu na nzoto papa mama nakena na hôpital on a vu faire na papa tokokende biso mibale non c'est pas le moment nzambe makela Bilali na yoki yo telemi na mwana makambo ni Bilali mwana aponaki mwasi omotema nile mwasi ya mwana lelo tozoloba dadi akenda ikune pa na bango akuti mwana mwasi na hôpital azokumi kuluta manzaka na nzoto mobimba alobi moye eza te mama makambo yango ekomi na mesa sikoyo oyo likambo nini merci ngara joki nanga ngala botaka bana mena yaki pona lokate lele ngale pona yake mwasi oyo ngale pona yake mwana mona yake ngamutu mabi mena zando kite sikoyo yemoko akeko ko yena di bulu ya bakosi keko zo mwasi lelo ndeki tokuluba na l'hôpital ngana mingi akuluba te abimi bambongo me ngala yibi mingi maladi wana ya bamboma izalaka maladi oyo yibimi sika ya bepolete oyo za kubimisa batho neto lwati first nazala mingi akuluba te tala dikalisio zalaka nango ya mabi eza ya kusuwana te upesinga kanda deja tobandaki no malamu yo kanisi mwana suwana azala maladi ya mabi akoya kotikila mwana nanga maladi ya mabi ono lesesi ngana buta mwana pona pambulo tabele ngana bwaka soyi ndenge yake potu wana naza kuzila kutu kamio azunga atindila ngayo nazana lelo bati lelo moko ezana kote akobika merci akobika moto eza kuyala susu ndenge ezalaki kuyala te moto makasi eza komona mokemike kanti nzutu kaka ndenge biloko ebimi nzutu mobimba ndenge eza komona boyeba tata pasi Maman, excusez là, mais je vois dans la yaki na mwana kiza ki buke. Mais le loup na moni patisa monsieur kobi pele. Par rapport à mkolo wana. Na monti ba kutu. biloko emonike lokola muntu baza kulona loso kati masango na bilanga
pousse ezali kosala kaka moke ntango na baminite pousse eza kosala Père très saint, tu règnes dans le ciel et tu vis dans l'éternité, notre Père. Toyebi Nzambe mosusu te bobele Nzambe otokobondelaka. Amen. Père, nazongisi moumbu na yo na se na maboko na yo. Pamba te Bible lobi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Vous poserez les mains sur les malades et vous chasserez les démons à mon nom. Au moment que je parle, notre Père, je n'ai ni or ni argent à les donner, mais ce que j'ai le nom de Jésus-Christ. Père très saint, j'ai autorité à côté de la puissance nyonso ya malade. Wakango bisika bizangi bombo. Zambe, libelo bete, ondima na yo, ebikisa yo. Zambe na tiki mombo na maboko na yo, pe na pambo yo, parce que na yo so bikisi. Na sengi kimia na yo, ezala likolo ya ndiko na nga mwasi. Na pambo yo parce que za malamu, na komo na Yesu Masi, atobi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maman, kuna mbongo tata wana oyo akuta aza kosala makambo nyonso ekoza komona ntina na ndenge akumi boye ezali tata wana mbongo bakisi banini aza kofumba awa na lopita aloba eza na eloko moko te yango wana mpe bino mpe bapaster lotiaka tata dadi wana na mabole ya tata mama tobotika na kimia tokombokeni toyebi te nzambe na biso akosunga na ye papa natiki ndeko na nga na maboko na yo akomboli butu alezala butu kokela mokimia ekokela ye ebi belobi dans la rivière sur le départ natiki kozonga na biso C'est pourquoi quand il a demandé que je banda tibanda koya en tout cas makambo pe yana bino asali ngai na osepela te biso pe boyeba na bino ke kotela pongo pele boyebisa ngai kikona koma na koma soucieuse na koma ko raisonner pour na satanda kishi omona nena za boye yo za kamara ina ti pe likambo ekomi boye koti msupe za yo moko ndeko za kananga moko ekokite biso mbato bali kamana biso banda bo mwana to tangi c'est pourquoi ezala ngo pona bongo bimema mema na yo moko bimema na yo moko ezala ngo pona bongo o soit isa camarade na ngai parce que ça aussi déjà bien la bino aussi déjà moi si to ka bwana biso kara biso to ko ka bwana ko ani ko camarade na nga motema bona zo sepela mama boteli ngai mama ndeku na za boye na ndipna teke kibala ngo ezali susu ozo chiola ngai ndebe so na chiola na nini tiango nde tolo babongo ano kudai mama c'est l'explication ya mobali alobi soki malade yango ebandaki kaka na kokwanza ekomi kuna pasuki nzoto bamai ezobima edo moye kutu te ese soki mpe lokwa bamoto ya nzambe donc apasuki mboka mai noza na hôpital okokea ta otale te yo olingaki koleka ngai kotala endeni ngai travail boyekoona sina déjà nzambe kena sina limbisi na nanga sina problème na ese mais lokwa sa botoni nga mobali nakovanda ne boye te nakokutu koketa ye na hôpital wana donc ya ndenge aza na solution azwi ipafanda ti mokolo pia na kobonga na ndipi nanga te ka kobonga affection tika soko omoni oyokele na mawa toketa sa biso transport masola apamba te kaikamadi na yaya kwatuna ngai yo
biso mpe tozobondela butu moi mpenza donc okotika mpena bongo te alali ate akei na tekniki babongola nzongo inene nzongo ike akei kuna azabuya akengi mama na telema azabuya ye moko na bila simba bila haleluya gloire à Dieu. Bon. Bonne madame Sco. Ils vous feront la guerre, mais vous ne feront pas. Le baron Bundisa, nous allons la vérité. Confiance na yeye. Amen. Nazana yeye nzambo asala ki. Daniel na libuna makosi, on a changé comme la Bible dit que le temps de miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Au pasteur na ubakisa lisusu parce que la Bible déclare ceci. Tout se fait à la volonté de Dieu. La volonté ya Nzambe nde mutu esalaka kaka. Ya Satan ezata na nguya moko te pasteur. Amen. Maman, namona chaque fois soki toye machine wana tiaka toujours makele mpona mabe te mpona bamalade papa ezali machine yokanisi machine ya fufu machine donc ezali awa ezalaka te kaka ntina monaka bakamataka oyo ezalaka ya bamidele Groupe bato groupe électrogène yango wana yango wana nde batiaka mpona kopesa biso koangishase koma sœur bébé eza souci ozola nango nyonso to moto ali pena nzambe ni nayebi nzambe nango namonelaka to nyonso bisimba ngai tikala to kotesekwa alléluia namonelaki mingi moto ali nango nayebi ntongo alimo tobondela nzambe tokanimisa biso kozambeya tozobondela biso nyonso exercice Père très saint entre Dieu. Kamela bombo lilo pasteur Samala. Il a connu qu'on fait ce pas là yo ce qui le oh libéré lui. On va venir à quitter vos concis. Au signal de 24 000 et 4 000. Azali connaître là yo pour tout faire le monde. Parce que tu le coup maison de pas là. Il dit Dieu est dans la paix. Sans ici le kolanga na beto na maboko les oh kanisa lisusu. Lokola mokolo esengiase. Apesi elokina figure mpona kolela. Alobeki yango excusez-toi de moi. Lisusu kanisa mpona sœur bebele. Ajenaka mpona yo. Asalaka mosala plus. Kapambolo pasteur. Kombola Yesu Masihi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est le béto. Tant on a soubondela. Samba Zola. Si la Bible dit, il est toujours derrière les paroles de cette vérité. Amen. Amen. Donc vous connaissez la vérité, vous affranchir. Amen. C'est quand on bondeli la sentir puissance moko simbanga. Ezolo banangai mumu makasi ke malade oyo eza malade normale. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Ata solo koboma yo loba yango yango nde kosikola yo. C'est bébé tout. Koko sans embêter, koko ça peut mombo na embêter. Loba vérité pour kangola. Nzamba zola kisangai ke sumukaki sala tout. nakutela frero alinga balanga otolikolanga pali benalaki etika ye nainsistaki apataka mikana etika
etika ezizotaka mwadi kaka place moto bandi bezali tomboli nzambe alimbisa ngai nzambe alimbisa ngai nase nzambe nakala moti mokoda mbala otia tokoeki na fe wana alena mwambala yazetutu posi nzambe alimbisa na posi oyo koyambola mabe na ye liboso na nzambe aza juste mpona koyebisa amen aza mwana moto te oyeleka na kokosa kasi na maloba na ye boya kokosa nzambe asalimbisi yo nyonso oyo okosala esilimbisami na miso na nzambe okonete la vérité vous affranchira olakaki nzambe kekotikala kosala yango te mais odecevoir nzambe me nayebi ke nzambe wana aza nzambe atonda mawa asalimbisi yo